MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bandeko Babolingo. Naïbsa Ebino l'autre fois que Nazana ba matière est belé. Et vraiment les journées où je continue la vidéo sur mon corps. Et ça n'a pas passé, mais bon. Nzamba sa grâce. Et la MIFA, c'était quand la semaine passée. Ouais, tantôt. Non, attends, je crois qu'ils ont dit semaine. Tant on a le sur la pratique, je crois. Et je crois que on a la nenga tant on a la pratique. Il y a beaucoup de les carans à l'église. Et tant on a école le mambo il y a jimo maléfica et autres. To le belé sur ma to beti ma soleil ba mambo belé le canaba soi-disant église. Ba synagogue il y a Satana et non ba église. Une dame une sœur m'a écrit abi maman si te plaît ko tant à combo na ngate ko tanga pe na miniature te. Na omega o se réservé na autant à combo juste prénom et pasteur sans toutefois na tant à combo mboka na autant à combo église mais quartier na ko e balobani commune bon commune na obomba OK juste pour na mais pour aider juste batu moko parce que objectif ezali kobi ki saba âme bible zoloba bobima na Babylone na précipitation te bobima na Babylone OK. Alors la sœur me dira ceci: maman ngai pasteur atumba ngai à plusieurs reprises likolo cher aibisa ngai au nom ya délivrance. Donc na compte à délivrance, ça fait partie de la délivrance par rapport à problème na zaki nango. Il y a ba mari de nuit na ba problème misusu do fala bimana ngai semence na ye et fallait kango la ngai mais to salango à part na ba chambre na ba hôtel na ba machin mais tout ça là on ba lebele likolo ya cher dans l'église oyo ba sambela ranzambe soi-disant. Et abina le pasteur s'appelle Joseph combo église Maombi et commune na Bombi ba Joseph basé belé hein? Je crois ba église ba Maombi zapé belé OK. Voilà. Alors et na to kanselo mo wa nzambe sunga ngai bande kona ngai soki ekomela yo pasteur abimana yo ono ya délivrance okena ko luka délivrance ozana besoin sambela pona yo omeka ko expliquer ba problème na yo et du coup na ko luka ko bondela to pe ko sunga yo wana ekomi marambo ya nzoto na nzoto s'il y a besoin de la vraie délivrance parce que wana ya délivrance te et singelo luka nzambe na mozindo pe na bosolo. On a besoin de repentance sincère auprès d'un homme de Dieu qui a la grâce pe o asangisi nzambe te parce que asalio mabe oyo eko suka ka ko bebisa vie na yote mais o eko memo na kufa parce que lobby risque za ozala mbeka to pe sacrifice na ye parce que ba pasteur o sa ba pratique ya boye baza ba pasteur parmi ba pasteur ba olekisa bandimi comme bambeka dans lobby oza sacrifice tu son de ma voix obimana pasteur au nom ya délivrance Luka Nzambe parce que ta vie est en danger. Son Nzamba permettre oyoka maloba oyo eza parce que Nzamba lingi yo. Bandeko fallait na développer mambo na otolo bala mino siko awa tant bela sur ba bosoto ozo kana ba église. Je crois na lobaki suffisamment par rapport à la pratique oyo. Mais c'est quand même important na mekape suko zongelango je crois par la grâce de Dieu on en parlera. Mais na ngana lobaboy. Vous croyez qu'en exposant de telles abominations, barosepela, baotika rakimia, jamais, barosepela te, baotika rakimia te. L'autre fois, tant malobaki a bandeko bo sambela pona nga, c'est pas que pona obanga non, pas du tout. Bo senga na nzamba batela ngai, kati na bonzambe, pe alongisa ngai. Bitumba ya mo ya butu ya tongo ya pourquoi parce que et tant on ko exposer ba mambo boy ba ciblé yo OK na ba attaque na ba mambo belé non seulement ça ba luka pe ba piéger yo pour ba gagner na monde na bango
Bomoni tato aliaka mwasi na ye abandaka na Nzambe. Ateya aya na réveil makasi. Ateya surtout bilenge mingi. Basiblaka ye, bakanelaka ye. Bomoni yo tokozwa yo. Bapiégera ye bazwi ye. De prière langa ona osenga bino. La porte Paul azaki apôtre par excellence. Masenga bo sambela pe pona ye. Ouais. Je suis prophétesse, ok? So botuni batu baza dans les prophétiques topé bayebi les prophétiques ba oyebi sabino ke. Prophète authentique, onzamba bengi, généralement babanga raté. Ce sont des gens oyo aza prière lo ba n'importe quelle vérité. Ok? Bien que il y a de ces choses là singa sagesse pona lo bango. Neti Nathan tango akendaki a reprocher David pona bêtise ya okeneko. Bimana mwasi ya soda na ye akenda on a lisese. Ouais, ils apprennent ko épargner ye pe na danger et puis pour na ba mambo belé misusu. C'est ça. Et ngana osam sala Nzambe. So Nzamba benga ngati bondi melangai. Nangana za invité. Pe nangana za liboso na bino théâtre parce que tokuta na ba mambo belé. Mais tous on a besoin de rebêter en côté. Bon mon temps on a relobé la mambo ya prophète o ya pedula ya limité. Ka semaine wana. Na lala j'étais accompagné des enfants. Bana moi mike ba 5 bazali je crois 2 ou 3 boy, 3 ou 4. Tana la muginde na comprendre bana bazali bana ngate c'était des anges. OK? Na se retrouvé quelque part. Bana na ba accompagner ngai. Na mona 3 jeunes moko ba bimeli ngai. Ba disciple ya prophète wana. Ba eba menacer ngai. Ke na na droit te ya koloba sur papa na bango. Et du coup, tant ba confronter nga na telemi, na luka na comprendre qu'est-ce qui se passe. Et sali ke bana wana ba attaquer bango. Mi bale bazali na chance ba kimaki bazali 3. Moko atikala ki azoi li babe. Bana ana mike wana ya on a lobi que non na ya comprendre que ba bana na ngate me bazali ba ange parce que bana ya 5 ba ko beta mokolo te ba récupérer moko ba tombole ba bamba mutu na sema kila na surtout ki boy vision. OK? Et y a pas que ça. Bon mon temps tata na soigner ça ebembe. J'ai été attaqué hein. Y a na maman mon a bloqué na habité so azai mon na mwasi. Certainement, ils ont demandé la faux continent. Je sais pas. Parce que à chaque fois que je parlais de ses frères, abandonné comme menacé. À la caranga, à Epsimonio, Zela. Rassure-toi qu'on a un solo. Bah, attaquant. Mon appel, c'est bien, détails exacts. Ok? Et pendant que je vous parle, il y a un élo au bongisa. Le monde m'a quel est les réseaux sociaux. Sur le dossier de Gonabiso. Il y a ça. Banelo ba obongisa. Ah, Bajim maléfique. M23 particulièrement. En collaboration na roi Babylone. Roi Babylone a fournir mbongo. Il y a un monde batinda qui tantine trésor. Pour finir ngai ba pesi mbongo ebele azu pas moins de $10,000 balaka ki e mutuka balaka ki surprise mais surprise on eza mutuka ba opiai ma mona olo bana minu ba betelinga ngote c'est une révélation de la part de Dieu. OK? C'est vrai révélation za personnel ba tonsu ba rondi mama sumba rondi mate me ba kolo maramba ibiki mamna olo beza solo roi Babylone nzamba obomaye abomi ba adorateur, abomi ba prophète, abomi ba sali nzambe, abomi bato armée nzambe bande et belé ya oyo parce qu'il y a une armée que Dieu est en train de préparer à susciter. Hein? Quoi ko sukula ba onyo so mabe on nzamba zo ko exposer ba après liwa mama blanche quand a pia bino message. Na bisa bino après makambo nzamba ko exposer comme pas possible ba faux. O ezay lorote. Nzamba o kanela o moniso jugement nzambe ngeko ela muto hein. Molimo erreur et la taraye. Comme opposé ba acte moko boye et pour que simba bisika au simba te. De bazarana, hein? Déjà je vous signale. Ba préparer ba humilier ngai. Ba sala ba bilo moko ya ba sex tape,
y a intelligence artificielle, je suis préparé. Ndenge yesu ayebisaka Yuda, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. O bolunga bosala et tombolanga sous makasi mais lokuta tikala lokuta nzamba na bomoy. La famille, je disais que au monde nzambe sonya qui t'a jugement likolo nation, likolo batu, likolo peuple, a poussa ba on a ba erreur. Et du coup, ba roma osala ba erreur. Ba commettre l'irréparable. Ba ke simba batu. Tout ba bisika mo monsieur eske singélité parce qu'il y a de ces gens là tant au simbio matinza me mafuta. OK? Roi Babylone et bomi ba adorateur ya nzambe. Babylone et yibi ba étoile. Babylone et bomi ba sacrificateur. Nzamba na kanda. Jugement nzambe kitana Babylone. Nzamba boma roi ya Babylone. Beaucoup ma message oh. Et à moins qu'à se ressaisir, à se repentir. Tantine trésor, azala moi c'est roi Babylone. Quand tout couple mon roi mawa, o etikala na Babylone. Roi Babylone abimana moi si, mon bala yebi. A conseil l'autre parce que bon ouais uta kona. A sombela bango résidence, yem taborola bango. Et Dieu ne sera jamais d'accord na abomination à boy. Ya maona ya pasi eza na mambo eza nini. Bato ebele nzamba benga bango ya solo. Mais Satan a piégé bango azu bango na mutambo. Et neti posa nzambe eza moto akufa na masumu te. Lorsque Dieu les expose, ils ont occasion pour bango peut-être va se ressaisir. Ba bon la mitema ba luka nzambe, ba zonga sima malheureusement, ba osa bras de fer na nzambe. Ngana des instruments simples nzamba zo utiliser. Ndamba epsi Ezekiel na tio sentinelle. So na lobi na yo méchant okufa. Kino yebisa ye soko lobi te mokolo okufa na osetune makila na otuna makila na ye na osenga makila ne likolo na yo to pe na otuna na otya makila ne likolo na yo mais soko yebisi e ka yo kite akufa na lisumu na yo ko épargner vie na yo ngana osala ka nzambe ma msumu a loba ngo boezate e ma msumu a père loba ngo ezate mais nzamba ebi e ndenge bazawana ba ebi. Et na auto web sabino ba préparer bombe. Pourquoi? Parce que ba ebike. En fait, sur les réseaux sociaux batobele ba finga ka boyebi yango. Sur les réseaux sociaux batobele ba finga ba pasteur boyebi. A tche penza miniati moi ngana finga te. Ngana lobaka vérité à la lumière de la parole. Qu'est-ce que dit la Bible? Ndenga na salaka. Mais zana batu ba finga penza vrai sens ya mo ma finga, vrai ko finga penza ko finga. Ba inquiéta bango te. Po ba ebike songolo ataba mutakalize to ba kosele marambo e o déranger te mais ba ekibike so ba salinga ba ame ebunga parce que bango objectif eza ba bomisa ba ame ba bungisa batu ba kangela batu porte lola et on bomoni ba bato ba scandale ba sala ba scandale pona ko scandaliser batu ba lemba Bible zoloba kenatangwa suka iniquité, tope mabe, lisumu, et que colla tellement, l'amour de plusieurs se refroidira. Ne bilo to mona le bolingo bato bele kiti pona nzambe. Bat bomi tuna to sambe la wapi. To ndi melana ni to pia confiance e banane. Yaya, moto akufela yo Yesu. Na ebisa toujours bato soki Yesu asumuka. Soka tiara zemi chazemi. Soka bimara sarana na basi salango. Mais so ebi kazara irréprochable tia tout intérêt au banga nzambe. Même moi qui te parle, na mutu, na faillible. Na osouetant otelobi nazali bako pona bato. To banga nzambe par l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous rend capables. Na biso mo oza possibilité. Mais misu nete la Yesu. Ndeko nanga so otale la pasteur ndenga na oteya te. Nde to pengwa tongo parce que to mona ya minene. Oh utu mwa ko loba ota mso ezate. Mais net objectif ezali lola. Puisque poko ta lola il faut ta la Yesu. Ta batute. Nde conseil na wa opesa yo. Ba bongisa bombe. Ba bim sentimete na libanda ba créer ba kosa ya lokuta. So ba yo yebisa yo to batinde le to monito o mutaka la coach la grande. Boya. Boya. Intelligence artificielle. Et puis na lobby est-ce qu'elle longi na penda modèle bo monela nga na penda muto yo ka soni. Ngai. Kata le robo sali so yeni no fukane bo kan samo noko. Na okanga muno na okima so na biki ya mambo solo.
mais so na biza ya lokuta bosala nyonso bomoni bosala bo créer bo luka penza ba logiciel o ya ba américain ya ba milliards de dollars wana o penza o na yoka mukomso na landi na news ya France ba uta ko bannir ba logiciel moko oyo ba application moko ya apparemment déshabillera mutu nengoza et déshabiller yo penza donc boza kutu na idée te ke oyo ekozala nini montage de bondimi quoi boluka bosala nyonso esengo na nga ezaka ke nzamba na ngambo na ngai bible zolo si Dieu pour nous ne sera contre nous et lokuta tikala lokuta ata bolatisi yango elamba ndenge nini lokuta tikala lokuta Joseph atanga no soto zaka na époque wana tonga toloba ke no te amona mabe baya na elamba na yo ke yo lingo violé o wanga na ondeni mais tellement lokuta tikala lokuta bomona se Joseph est devenu nous allons organiser la gloire quand ndenge so epsara jida mon ami ce que tu veux faire là fais-le pour nani pour ebaike les anzela la gloire ce que vous voulez faire là faites-le faites-le na préparer ni tinzamba nimbarate yango monya fungolu misutala mamunya eleka to contre caribino bozo contre-attaque bobunda na nzambe na mutute bobunda na ngate bobunda na nzambe yango bande ona ebisa ebino bosambela pona nga oui musala yo bato ba yebi ndete ba ozwa ngo nde ba ozwela ba mona onde ba monela pe ba ofinga ba oloba n'importe quoi mais bato ba yebi ke no sa musala munene na kangola ba âme na banda oloba ndeko obima na prophète obima na pasteur ono ya délivrance luka délivrance à solo luka nzambe parce que non seulement ba baby c'est lui vie o le kambeka lobi ba bomayo physiquement pe spirituellement et ba ke so okufi na eta wana liwa ya maboko ya bato o mona nzambe te plus grave liwa ya sacrifice donc o salele na monde wana c'est ça l'église belé est signé contrat dans le monde des ténèbres ba otongele l'église a otambola mituka cher ba opese mbongo ya monde ba passer on a généralement ba kabarate ba tout mabé récemment nous sur un frère moko l'église a tata na walera mosinae lela ka ebi musique makasi penza alors na ebisi mais parce qu'on a collaboré na ba chantre minene o ba ebani il suffit que tu en contact avec tika mère fungo mata solate même kokabao asungata pesate o bande ko rande ba okemba na ba église wana ya koyemba ya kosala ba ezalate c'est ça bato misala mabe bandoki et tant tolo ba biloko ba osepelate place ba vandi ba olinga ba boule ba olia ba minu ba boko bunda na nzambe boko bunda na ngate ngana sa musala nzamba tininga na sala la famille sambela ponanga et soit en 20 minutes 30 minutes 40 minutes 50 minutes 1 heure de temps de prière soit à 2 minutes 40 nzambe kanisa mo amoso na musala osala batelai mundele bitumba ba piège ba otandra ba zwa été et ba gagner été à côté na monde na bango te non seulement ça ba zwa été ba longa été de toutes les façons nzambe asima toujours avati na mto azwa temps préparer so moni mto pengui to metiki to bazui te yemo mto lingaki parce que Dieu avertit toujours moni ba mto lo banamino parce que nzambe afungula miso botaltala mambo ezoleka année passée prophète moi benginga azana tiktoka so na chef photo na bat ba oyebai absinga grande dame fait très attention abina na moni 3 hommes ya mbongo ebele batindi bango batie penda ba paquet na mesa po ba ko iso na sekai kaka na beta atolo te na na danser te na leki na mutu te mais nzamba sala biso mongolo na préparation nzamba zo ko préparer biso nous autres là fourchette à 3 dents longa ya so longi na fourchette à 3 dents te ata moko ka otikali na moko wana risque et belé le bazu ba on a ba piège parce que longa fourchette à 3 dents te muso alonga ami bale moko tikala ki ba récupérer fourchette à 3 des années eza orgueil eza impudicité eza cupidité bilo misato wana so longi wana note
wadinya obengi kozala kosalela nzambe te parce que bazwa yo ata moko etikali bunda ya omoni bato ebele o baboya brisement bakenda musika te na nzambe. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son honneur. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums, odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent,
et s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Éden. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.